Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes télévision à travers le monde pour suivre votre émission Tribunal Nakati à chaîne Abino, la voix du peuple, une émission. Il y a réflexion, il y a analyse autour de notre culture, tout bien la bonne musique. Les notes parce que tout le monde peut réfléchir, Biso na Bino longo, Bino, Biso awa sur la Bino pe na ba commentaire to zelango. Et c'est un peu de réfléchir sur aspect moraux très important dans l'état de musique na Biso. Que dans les années passées, il y a eu des gens qui état de musique qui soutenaient bande comme sous pour bazala ou bazal psycho bazal lelo sur la musique na biso et kendaki et poussa na musique quand même au niveau Afrique, c'est parce que esprit wana ya ko se soutenir les amis makasi ce tout le monde droit à l'occurrence le droit Verkis qui a mangana batukala bandoko comporte mais ce n'est qu'après ba comprendre que c'est quelqu'un dès qui ba musicien makasi toro cité par exemple ba Viva la Musica, toro cité le rôle ba Victor et Leison et King Kester mené à celui lelo et connaîtra qui succès makasi parce qu'il y avait beaucoup de gens na sima bongo ba Verkis qui a mangana nous souhaitons se rappeler une histoire que le Franco Luambo qui a dit Yepé à un moment à soutenir qui va vivre la musique à soutenir la visa c'est-à-dire soutien à ya ezaki makasi envers baleki et yango ça les pege musique na biso bana toujours que liboso mais na génération na biso lelo na musique à l'une fonctionner toujours déclarer leur mot que baleki il faut pas en respect à bayaya baleki il faut ba retour sa bayaya et ça peut une façon refondre la pe bayaya baleki ba porte mais total pe na ngam musu toujours mona que ça pe na baleki musu oyo baza ko respecter bayaya bazo tambola pe na boania mais baza na bon pe ga évoluer trop cité par exemple le rôle à Ibrator Otomoni Pena qui est papa chéri j'ai même Pena PC Pena coup de pouce à Makasi a organisé même toute une soirée na niveau il y a showbiz wana et puis non seulement a organisé les soirées a yeti na concert à bénir hier à lobby au pour que artiste là qui est liboso une ou deux semaines après on a toujours reçu cet artiste été et trop peu cet exemple depuis à Robin Mundibu comme moi j'ai toujours dit que succès à télévision et ça succès à musique succès à musique et ça aux liens bon à musique aux voyager aux solliciter partout bah contrer zoya donc au monde appelle que nanga muna épée mutura fali pour pas aux opé ça épée coup de pouce à présenter à me ça image moi malamu mais so tali pendant na nenge makambo feza na niveau ya trompe fali so tali nenge robina okendo sentira que makambo benezati alors on se pose la question qu'est-ce qui fait que na bato bazo manquer baya na ba o bazo manquer baya te bango tout baso kaka robimati yango lelo tonye peut réfléchir et le ngona bino maintenant na biso na plateau awa leader Henri Matushima bonjour. Bonjour Vincent Tuluzi, bonjour na Marchevêque Mbedi autrement dit 10 à match c'est school Wazabanga Mobutu et puis bonjour et bien na ba héros dans l'ombre au bazo sala biso to bima bogar merci na batu o nyos bazui occasion ya tala biso na bisika nyos bango bazali na misala na bandako na ba fauteuil na bango na ba salon de coiffure partout na bisika nyos ba tala biso donc c'est votre frère Henri Matushima l'artiste donc na sepeli a trop na sujet à lelo na ne trop débattre on a dit que bateau ba tala biso ba o sepela voilà Marchevêque Mbedi bonjour. Bonjour Toulouse. Bonjour na biso nyonso tous alia artiste a pesi nga pe mbote na CP na PCP la pesi surtout na ba tout ba finga marche avec surtout o bazam na pré quoi pour on finga ba bloko wana voilà Marchevêque Mbedi na bandimba mona yo tozo le bela sujet on le voit na eu na sina no saki yango yoki déjà bato bazo soutenir to tangi JB to tangi fali to tanga pe Koffi Olomide Otomoni épée avec label naé Kofi Central toujours mon acquis azo me capé booster ba musicien mais on sentir kaka retour réseaux à la personnellement pour la marche avec Mbedi ta qui chronique ni ne do ça la lelo que bateau bazana ba respect et pas ba yaya mais bazo bima karaté bazo se panurté la musique ndenge longo bani merci tout monde ba King Kester mené à tout monde papa mba tant ba Verkis na ba Franco bazo tcha bango maboko merci beaucoup Vincent Toulouse on sait ngoti que langa temps OK
na meka pe koloba. Première chose na koloba soki lelo oyo musique bande kona biso o ba lelo ba jeune o ba lelo soki ba souffrir bongo elo a liboso point liboso ezali problème ya mboka elo kwa liboso eza mboka omoni soki mboka ezotambola bien te mamba bele etambola bien te ba mission na biso ba souffrir trop ba producteur ba raté na si mambo na oloba l'artiste arrive à toucher ma contredire ngate musicien a souffrir lelo o ba na mbongo te avant oui ezaki na bateau bandai ko miser mbongo na bango il y avait des producteurs tout le monde a producteur logo là la cité que Jean-Pierre Star oyo ba tia ba Madilu poids ba tia ba Ranson poids oso comprend ba tia ba plein de monsieur ba Félix wa c'est quoi poids lelo tout le monde ba Madilu tout le monde ba Monsieur Simon production o ba Simba ba TH oso pardon ba album ya JB tout le monde ba tia ba mbongo na bango mo que artiste asa à l'aise artiste a osala musala na ye o etali makama mbongo etali makama producteur et puis batu ba na mbongo na ba poche na bango à l'époque batu bazo saka na ba o miser ba o kende ba o saka ba mbongo na ba poche ana temps o somba CD ba $5 $20 ki somba lelo oyo yebisanga ndeko na ngai lelo oyo ba tia CD $5 on paye $5 ye mono na parler na bana ba damete mokate tango o repé no CD no ta $5 tango ina na palo betela mama bana ke mama bana o moni CD o na paye ngo $5 mais na sibo beba na fort na butu so singi systématique o pe sauter pour eux so que no bana ba liete yo ke so ba CD pambala o tango ba de pambala pambel bomi da ba musicien manque carence ba producteur à liboso musicien zo luka magam na e moko musicien zo kota studio zo banda ye mo landa ba album presque o zo bima 90% oyo ka ba musicien ba lobaka bango mo ba producteur musicien ça nyoso asa nyoso yemo et si mandeni ba vieux oui c'est bien bon oui JB Pena o oya oui JB Pena na mama na e akoyi ko yepa ibrato oui abiseke na pambole ça maloba ko pambola ya mutu za na ba niveau ebele po cha coup il faut cha moyen promotion esenga moyen ta yo lobiga ke na pamboli yo mais ça ni tout le monde n'a pas chéri oui Ranson na ko ya lobi ke na pamboli yo intel et ça ni oh musique esengi ba mambo belé et senga il faut mbongo ezala il faut ba miser ba tsa ba la promotion maintenant tant ba blo wana ezate bakti c'est bel bon mona ba osala ba ozoda ba problème mona musicien mo boy a tshelo mo boy c'est gars 6 mois na TV zo beta ou bien 3 mois na TV zo beta na moment on a fait ça tu les zaki na mbongo alaki na moi 500 mo boy o azucha moi ninyo po na moi promotion soki 500 ne toboki et sili yango moi ebele boy et comme nini pour succès à TV et puis ba concert bazo kende lelo o ba concert ngo o mona ka tolobela ngo mettre for hour o mona ka lelo na ba concert comme lo ba musique o mona ka ba figi wana ba ka ba représenter ka donc comme lo moi retrouvaille mo bo na orchestre o mona intel wana na concert intel wana na concert intel c'est ça aux monde c'est ça aux monde donc au monde a caché le belé yon toujours le bas le l'autre qui na ba orchestre belé na ba caché ça combien na ba production na ba concert na ba caché ça combien caché ya malungue za souté et otali que so robi que obetate et comme soni et comme soni le ko la wana betité le ko wana beti nga le wana betité musique et comme en plus on va ba concert belé et comme ba coproduction o quand même sous ko l'espace à espace yo musicien yé no ka ka tché instrument bo beti bo kabol pourcentage oh musique à Kalezai Bongote. Donc surtout bito la on a revan na détail makambo eze belé donc natikela artiste leader Matushima marche avec mais d'apprécier la raison ba producteur apprécier la raison il y a mboka makambo belé mais aujourd'hui nous avons des artistes et musiciens oyo bazo liambon en musique. Je peux citer en l'occurrence mon droit Fali Poupa au bison stoyé bito zo mona avec des preuves que azo liambon en musique. Na ba pendant que biso to marche avec ba production exacte mais yé tout le monde bazo caler ba date bazo voyager bazo keno beta pendant que lobi que album bazo sombate alors to mona yé bazo mis album bazo somba na ba internet tout le monde bazo ba premier na ba iTunes tout ça banine mais ceux qui derrière yé azo sala yango awo azape musicien congolais abotami na kin marambuto abanela on a kin musique on peut ya Kinshasa il peut faire ça mais pourquoi parce que eloro nini azo sala ke bandeko mususu ba ko koma na kapo ya zana ngote. Et ça problème wana ce que problème yanini parce que ils ont la musicien automoni que azo sala yango pendant que batu azo lela ba producteur pendant que batu azo lela batu ba aussi ba CDT mais au moins azo sala yango
Qu'est-ce qu'on pouvait dire par rapport à nous? Merci Vincent pour la question. Question nous a très bien. Oebi Marchevêque a le marbre belé au peneza correct. Et puis on a kolo baboy. Faut à la départ il a fallu zagindeni. Fallait outil pas en grand qui est Koffi Olomide. Apprécier opportunité au sala album nakati ya quartier latin accompagné na ba mission à quartier latin malgré bata libana pe ba intervenant mais je peux dire à 60 ou 70% les acquis quartier latin donc abima qui na grande porte abima pe na grande porte abima na fenêtre té donc yango au mona ke carrière na e ezo kenenenge ezo kende wana et puis na ko epsa yo mon frère. So bazui ata 10 savants. Bazui 10 savants. Bache bango sikamu ba pesi bango examen. Ba pesa même réponse té. 10 savants. 10 savants. Ah, okay. Bache bango. Savants. Non, 10 savants. OK. Ah. Boche bango esikamoko. Ba pesa même réponse té. Donc elinko laksake mutu na mutazana mayele na ye. Mutu na mutazana ba capacité na ye. Batu nyoso ba kokanara té. Atozu au kosa la ngozu bozu ba premier ya ba école belo 5-6 bango sikamo nde ba émission neti o na yebi kala neti ba génie en herbe au moins ka le premier à ozala donc ce qu'il fallait azo ko émerger bien bravo eza chance na ye mais mboke koza na mutu moko te ozomona mboke koza na mutu moko te mboke feza na bato belé parce que le Congo c'est les États-Unis d'Afrique na ma musique. Donc, et cause à la carte que ezalaka Fali, tu ezalaka Kawera, tu ezalaka Jibé, tu ezalaka Ferre, non. Faut pas tout soupe souffle mo ya sikapé et ya. Ce que makamona et ya te poranine. Po tambolobi ba makama neti marchevêque alu makamba producteur et tout. Au moni soto zongi na bit ya sujet na debi na yo na landa ki otango sa l'introduction. Au mona ke ba vie o ya kala. Ba vie oyakala babandaki kosuka ka te tant sous par exemple so lobi ke papa chéri abeti ibrator concert tie ba moyen ye mo pa ye non e kosuka wana te faut continuité zala et là bon makamno sa Congo continuité zala raté ozomona so pesi na mo il faut pesa pe na butu problème ezali ya musique congolaise continuité zala raté na makamu donc na ba domaine nyoso ya Congo ezala so muta bandili kamoko akoma na ona suka te na so le lot totali au mona neti ba fait Pepe Calé ba Joe Kester ba King Kester premier zénith na bango ba beta na mokili ezaki mama beti masikini mutabengisa bango na Paris na kasabatu ba ibi histoire ya musique congolaise ba ibi ke King Kester avant beta non na Zénith ya liboso o ye a intervenant ezaki ya mama abeti masikini ba bengisa na le fait Pepe Calé ba beta ki ozomona esprit o déjà ba mama na biso ba yaya na biso ba papa na biso na bazalaka nango déjà est-ce que lingolo ba ke na époque na ba conflit ezalaite. Est-ce que l'ingolo na tango na bango ko ba mo ba divergence so ezaka na musique ezaite ezala ki mais et comment ki na moment monné na otolo ba dernièrement awake net par exemple concours mozo salama ya ba trophée fallait ça nominer mais au moment que artiste aime soit posté na Facebook na page na ye que a tinda ba fanatique na ye ba ke no chamu ninga wana po ozomona ba Nigeria ba sala ngo ke azana ba conflit na mais tant comme na tant wana atindi ki muninga ba papa wemba ba papa na biso lombo makiadi ba eda bango et puis tant ba ne ko aider bango na zai kate ko aider te et puis au moins mutu msu a aider mutu mais na kati na epe na posa o aider ote yango zo mona ke ba bilo msu so mona ka asalela ke loko et suki na mona nzela mais so mutu zo aider mutu fa aider mutu pina na kati na ye avec toute son âme azo chamuto na donc azo sa lokola azo tindika eloko na yo oyebi na webso le moro ba featuring mususu e simba te pona ni po mutazo ko yemba na kata featuring wana aoyaka po batwa mona ka yemba mais en réalité azan âme ezate ba batu lokola ba papa wemba
soko benge aya ko yembela yo na ebiso ke abana ko yemba lokwa nzemu lokola na awe manzemu na yemoko parce que ils étaient des vrais artistes batu lokwa ba Joe Kester King Kester na ba parce que na zo chance o yemba na bango ke soko o yemba na yo soko o yo sala likamu moko do a sala ngo na motema na ye azo pesa pena o do parce que yazo yemba bena ke faut yo sentir que ya yembi Ozomon. Donc, donc même à ce plan, featuring Moko et Salama à l'époque, na avait na biso Titi les Valois, na ba série biso na Tambour les Valois, les grands mopa au ayeko yemba na album ya Tambour les Valois, na album ya Paparazzi mais il faut sentir niveau via assez déchaînant. Donc ayembi penana motema donc tant muta aocha mutu alinga a soutenir mutu faut soutenir mutu pena na ba lolenge no so singa ko cha mutu poa ezala ka te o laksana batu ke ate l'idée ce na comprendre yo bien ça dit ce lelo ba leki ba cha ba po ba ya ba cha ba po azo bimate c'est parce que ba ya ba cha ba leki ba te ba komisa bango te si donc responsabilité zane na te ba komisa bango te ba komisa bango te parce que so obeti li solo ya papa mba awa ke lomo makiadi amemanga bango azuli bango visa azuli bango ya ndule yebisanga lelo nani nde tozana kata mboka na biso ayela baninga bakopa ndule mais na kalezala kia ke vie mo boake côté mo bo aoki ba luka masa na ye ayele pe kop ozomona ke amoni ke tamsuye azana tenter to production na imoko habite nga calendrier na ngeza chargé mais j'ai aussi un artiste un vrai ceux qui bo bengi awa osala makambo pe ya malamu o ko proposer biso na ate bu okepe osala pe makambo bien et ça ka le kumu ya musique na biso parce que ceux qui ozo solo na batute et la cité que okoyi ko ide batute au contraire bonne fois ne ko laksa ke yekutu batu ba aisaka ye yekutu batu ba tchaka ba croque à jambe yekutu mais ce ka za likambu ami pesa rapena pona ndeko mususu parce que vie eza bien sozo sala pona baninga voilà so zo sala ka pona yo moko et ko za malamu te donc le long musique na biso zo reconnaître ba problème dire parce que on n'a pas vraiment l'esprit ya partage toza na donc na ko bande nini et surtout que to yebi biso que industrie musicale na Congo ezate au mona ba producteur bazate ba vrai manager bazate mais sikoyo ezosenga nini esenga na ba yaya tona ba master o si ba mati ba komi na rang o ya ko zaper producteur nde siko aba no benda bato bazana se ozomona par exemple ba label nyoso eza awa na loba ngo chaque fois za ba label ya combo label solo ezate awa tout o yebio tout yebisanga ba producer de anane ba bimisa nane ba tchana ni da poke label oyo et ça que lo mo boye pour mutu mo te label ezaka wana te pour produire album o na boye label ezana tam supo oui mais nini bo proposer déjà nini bo sali déjà nini na ba artiste nini voilà voilà marche avec Mbedi leader Matushi Malobi pour mes années na bateau bazo pesa ba leki coup de pouce bazo pesa mo bien te est-ce que vous avez de même avis parce qu'il y a évité qu'on voit mon amour là Jibin Piana a organisé toute une soirée pour Ibrator parce que comme c'est le dit ce Ibrator a tiré libéra na showbiz na sous-estimé mais tu es bas niveau et que à moins difficulté ce sera tondi sango batubaya c'est grâce à chéri déjà et là on a déjà coup de pouce amener na PCO de façon que mukile comprendre batalons à l'onsco pour na bino bas ça son nini au pobondi maintenant que non ya bazo soutenir baleki bon la vie artiste na eza vinaye nga so na pesa un pourcentage bon na ko ko ça les pas naie na 30%. Oui so ina na zongi pas ya ba jeune artiste ça tu le zinga na loba lelo oyo avant à l'époque hein tant au ko to ki ba petit biso vana na zone na ngalema au moins na quartier zala ki au moins na ba orchestre ya mike zala ki hein tende au moins na ba flash musique zala ki na ba quartier na biso tu na ba orchestre na biso on comprend na opesa oui na zo ya place na koma au moins ba flash musique to na ba flash musique to za ki na ba arc-en-ciel au moins que non ba célébonio ma ba flash musique en place ba sam titu ba uta ba sam titu ba modogo ba rambo tout ko faire pas to zo ga leader tout akena ba on au moins que ba orchestre zalaka na ba orchestre so ki na ba kasavubu au moins ba orchestre wala ba quartier zalaki mais le ba orchestre on les a souté
et rasoute lelo oyo mona ka otuna mise boyo tcha mise miko ayo nini wana maison mère bandaki wa otenga na utaka parler mbala moko maison mère ozo comprendre ta comme ta maman parler ayi maman tino ke sa minene ça veut dire que azui formation ya bien té donc ti azoya musique azoya yango par rapport ya nenge azo monela nenge azo lulela azo lulela travail ya mutu te mais azo lulela ba bien ya mokili azo lula standing amona l'artiste arrive toucher malata ka bien beta body na monga nga persona nulema na obeta netier osomon mais ayebite fali pour pas ebite faire regola be foni na sala ki pour comment na ba niveau na elo zo bo mabiso lelo a mission na biso za prestre balingi travail te ba musicien na biso balingi travail yo beta masolo travail te neni mutulo Ibrato là besoin travailler neni pour Ibrato déjà il m'a bien papa confirma déjà parce que travail ni no lingi Ibrato ba kisa na musique obino mundibu ozi travail ni na ba kisa na musique oyo moni ki azo sala te pour déjà azo bini te yo yebite bien yo yebite que non Robino imba bien te on ça semble na yebi na ngate tout ça semble habité wana yimto Robino abina bien mais à sa bon chanteur à sa bon chanteur il faut à travailler à travailler pour ça la complet Arkeli américain de toi na Congo de la fête tu le toi na Congo tolo bela Congo tolo bela travail tolo bela travail il faut travailler au moins mise question pas no bina tout solo bela question ande ko bina confie le mide pas no bina tala kofi hebite soki ozolobela génération ya lelo tozolobela génération kala toza ya lelo critère yo pesi wana tozolobela lelo soko bike tango nazolobela travail tant nazolobela travail soko bike na ebite lelo oyo soki au contredire nga bon je ne sais pas soko obisa nga ezan artiste oyo a travailler plus que Koffi Olomide je ne sais pas soki Koffi pe atika travail wana nenga mandako travailler so le babatanga ba misia Congo o balinga travail so babatanga ta 3 ou 5 Koffi Olomide na kati so babatanga ta 2 personnes Koffi Olomide na kati alinga travail ozo comprendre c'est ça o tozolo ba keno ba misia ya lelo beaucoup plus elo yo simbate balingi travail te o baloba mo yombi so babengo nyopi yombo mustema ebele ozo comprendre misia ota misia ko lala misia stema ebele travail moins au tiaba na wema ba demi-temps wana waka ku te parti c'est sanga big no mosto fin na sanga big mais dans ce sujet problème biso ezabo yo zo beta masolo ya ba musicien en général nga zo ba musicien il y a génération lelo déjà pas na pese exemple ya Rubino na pese exemple ya Ibrato na pese exemple ya quelques musiciens oyo ba bima ba oyo ya ba Koffi Central c'est-à-dire na pese quelques exemples wana moi là non musicien il se fox ba ya chepe coup de pouce mais to senti te pendant que musicien à d'autres c'est pour les gens misé be to ba ninette ba tiwa ça va joana si il y a pas 3 4 ans to e baba ngo bazali ba tumoro ba bimiga mamoro boy il y a parce que il y a quelqu'un a cheba ngo pour nani don Jay-Z à Nigeria il y a cheba ngo pour de to e ba lo ba tiwa to e ba te belé na ba belé ozoma parce que problème so ya ngwana kala pe na kineza bongo mona muto roi dam suzu vers qui ça na do booster ba musicien pe maramozo banwa pe kester ngala na historique a kester kele balongo viva muto ayeda bango ti ba makambu ba instrument ba kota ba maki c'est vers qui et après et produiseur ba fruit tout monde lelo kester azala o azala lelo mais qu'est-ce qui fait que lelo ba musicien na biso o bazo so pe ba coup de pouce wana mais bazo koroko mati mais fais ça Julius so tu maman na tu peux so réponse là début na pesio makamutongo ba Nigeria otanga artiste nigérien na habite utala kene na mboka na bango mona gouvernement on nini o atchaka kene ba Côte d'Ivoire ba maji système wana nini o ba pesa valeur d'abord non valeur considération artiste na mboka na yenanu au moins au lobelo mona ba ina répondre au lobby que Fally Ipupa c'est bon tout moi Fally Ipupa sauf 25 na kito vandu wana opposé que fallait olela akolela olbake et marché bien té obini obi pour nani obi pour nani au moins tu en ça yo au moins n'aime ça na biso vérité au moins il Fally Ipupa tala na ça yo au moins ni grandeur oyo mon tala au moins ni grandeur oyo mon Fally Ipupa au moins ni grandeur oyo mon Fally Ipupa travail oyo mon n'est pas Fally Ipupa ce qui Fally Ipupa ça qui français ngaza la plus que Fally ya oto zanaye ce qui Fally Ipupa ça qui nigérien alingaka c'est la plus que
fallait pas autre monde congolais il y a on a biso que non fallait alingaki soko tie place wala par rapport à travail na ye alingaki la kaka alingaki la biso que non na dama badodo te na so boye to ti wala na ti calamité pour atala nga suri émission musique na so atala otala ve na biso nani kombo na ngikiminga ve na biso arranger o pape sa banzembo ve na biso fallait pas Maika Muna to saba réclamation ma trop de terrain pour na mama basokoda azaki na kanda même alobi aloba kendo ba pese $100 $100 ba pese yango na critère ni par rapport à quoi avant que ba pese les $100 pour na sokoda pour na ba droit de terre na ba biloko na ba œuvre na donc ayebite donc ba kando $100 ngobi ba pese na ba te ba kabolinga yo azo ba te ba pese yango pour na nini. On peut déjà place mboka ezokende. Donc alors liboso na kena mboka. Deuxième point on a zolo bala eza travail Vincent Chiluizi. Ba jeune lelo ba na travail te o ba papa o banda ko sala. Ba jeune lelo ba na travail te o ba JBMP na ba o ranson ba banda ko sala. Ba zana ba travail te o ko felo mlanda o sala. Nini o no zolo ba nini eza yombo ba lini stema alati bien tout a tcheba mais au moins dans mission na kuta yeba ni te artiste. Au moins na akangi a o le kana mission tala suka sopiti na mutu yo. Voilà, Marche-Avec Mbedi, je pense que par exemple, c'est un cameraman assuré. Il y a une vérité aux photos à la photo, tout le monde a que premier problème, ils ont un problème qui est Yambour en Abisso, n'est pas négligé côté Italie Kitcho parce que les lots qu'on se le dise. Moi j'ai eu à parler avec moi, il y a Verkis qui a mon gars, tout solo, il y a les lots, pays belle africaine. Bazora ba droit d'auteur yaka ya banzembo oyo ayoyo ya signé comme état auteur compositeur donc ba droit na yaka et chaque fin du mois ba kenda pena ba mbongo zokota donc pour dire que na ba pays ka ba limitrophe ka na biso Afrique awawa baza organiser kota donc moi je pense que premier élément c'est d'abord pour musicien se retrouver d'abord faut biso mono na mboka to reconnaître valeur ya musicien c'est-à-dire que musicien là mutute que o ba pesa bango image ke batama toloté musicien kaka œuvre ne wana o ebetanga na télévision o ebetanga na ba bar o ebetanga na ba boîte ebetanga partout ba clip ezo leka ezana ba taxe o efuta mara OK musicien fa se retrouver donc moi je pense que première pour nga réflexion nga et lora liboso d'abord il faut qu'on arranger eza problème o etali nanu mboka na biso ba pesa sous valeur na culture na biso au monde que musicien place aza ata matushi mandeza ba côté studio avec que soit ka déclarer œuvre na partout au bêta avec que ba droit na wana roleka chaque fin du mois à se retrouver dans ils en ont problème d'abord il y a mboka na biso il faut système et ça et puis to senga la ba musicien ngala lo bané na ba leki botel na bino ba yayate bo travailler ndé parce que sur le bio ngala on la papa chéri asela nga makambo papa chéri na sela ke makambo la papa chéri lelo donc pour dire que mutu d'abord faut en la conscience il y a travail pour na travail de okende musika l'idée m'a touché moi question mora ya nenga ya polémique bon polémique et ça rappelle moi bien na sa émission mona marche avec Mbedi batu ba komelenga trop na ba ki non wenge ba ba na bon chic bon genre ba ya que non musicien faut à la mayele faut à la intellectuel faut à la parler bien d'abord bien ba nous soit habité Vincent OK bien tenanga na tout na l'idée m'a touché mais par rapport à histoire entre wenge na Koffi Olomide na même vie à lix na musique que musicien faut parler bien n'a quoi bien standing au vivre le roi ministre le roi mutumo mbongo so nengeni na na même bana wenge to Koffi Olomide oui et là c'est na makasi po ba de que question polémique c'est quoi bien nga za anti polémique ça dit selon histoire est s'arrêter non histoire il faut changer parce que histoire non chance et otikala oyo ezala pe kozala obi on répondre zali bien qui ma papa il y a le sa vie na pour papa obi so lelo to baba Moïse to baba David to baba Tunos to baba na ba grand prêtre Jésus parce que ils ont fait quelque chose ba marquer histoire alors lelo ba o bazo mi benga ba roi ba prince bazo mi benga so ba empereur ba maréchal normalement il faut bâtir ba empreinte ça veut dire donc na o bango bazali bazala kaka pona bango mokote bazala pona histoire ya mboka ba sauver honneur ya culture congolaise ba sauver honneur ya musique parce que un pays sans culture eza mboka te
Aux hommes prennent politique et ça ma cameron ne se coco ça là mais bas ça là effort bango le quoi lelo mutu bazana flambeau ba ve na biso nyonso ba massa na biso nyonso ba petit na biso nyonso o ba ça là lelo makambu ba meka kozongisa musique congolaise na place nango parce que ils a devoir na bango et puis sur la zone ici na question na wana ya lixo nim obi Marchevêque Vincent tozanaït Marchevêque Vincent tobo sana raté que ba ve na biso ba quadra ba mopao azaki de Alix ozo comprendre hein? Parce que so zongi na ciment so zongi na ciment au mona ke viona déjà abanoko tonga de na mo fleuri na nenini pour ce total na makama bandako muta bandako ba kosoma bandako pena na ba génération na bango ezaki ba jokester ozo comprendre mais ko ça ce qu'on ndaku ya Alix que comme même makamo ba car à danger ba V12 donc mutaina histoire ya ba car d'abord non corinthien ba car ba histoire ba palin et ça ko Philomide ozomona n'empêche que mais oui parce que omoni balanda ka eloko malamu ozom prendre alors sikoyo bana wenge sikoyo pour contredire vieux sikoyo ba ina bon chic bon genre kasi bon chic bon genre oni car vie Alix wana mais kasi yango na lobby ba continuer ga ligne pour Philomide soko lobby bon wana na bien il ezala morte mais monsieur ezala des chapeaux monsieur ezala na chapeau moko mais comment maka u on comprend donc quadra ayaki na makamu na ye wana que au mona ça la clip autonga ndako asa da clip na kata chantier par exemple yim tene makambo wana autonga da ndako ala sabino piscine ndenge uzala ala sabino ba chambre ndenge uzala na ba clip na ye asala ngo déjà que asombi kara danger na kasobi à l'époque comme écoute guerre na grand frère na ya Lemba ya comme ko décorer ba car pona quadra ozomona après ba petit na épée ba wenge ba épée na makambo donc bango tang ba sali bon chic bon genre et yi ayaki dana makamna mais tam so apesa ki on ka kombote o mona apesa on kombote mais wenge ce que na bon chic bon genre parce que c'est aux génération wenge o mona quadra aza deli konzinga yaza na bon bakati mais kasi yango te veut déjà tanga tala bandako ya bata wenge tala ba car ya bata wenge ba somba zonga siko na ndenga kala tala ndako Kofi tala ba car Kofi somba on comprendre que nani azaki luxueux plus que nana azalaki te parce que bon mengo ya mwana muke ba comparer on kana ya mukoloti moi muke à cause na e pas aza fortuné danger mais ba tala nde baloba ke baleka mukolo na bilamba mais na mataba te do elaki ke ya bana ide akolata avant yo voilà Marchevêque Mbedi namoni Marchevêque apena na posa wana ya oloba Marchevêque Mbedi nana mema via lit na musique bana wenge to ko Philomide. Merci beaucoup na question oui quelque chose bien mais faut to mega un peu clair sur makambo au moni ce que tu es na latino quartier latin levé quadra déjà na début vieux abandé ko ça la musique a bien mais vieux abanda qui kolobela yangote abandé kolobela le luxe na yete azam to linga ki yango mais abanda kolobela yangote oso comprendre ane kolobela yangote tant au quartier latin et na ba musicien oso comprendre quartier latin ve quadra azalaki nango azalaki na luxe mais ba musicien na ye bazalaki na luxe te ba musicien quartier latin à l'époque ba Suzuki bazalaki na luxe te mais Kofi Olomide azalaki na luxe mais tant so carte meni wenge tant ba ye wenge bazolobela luxe en général et belé bazalaki nango et belé ba ndai ko vivre non ba la kisayango ba car ba voyager ba ina ba car surtout ba bien même époque comme on a kala surtout on a histoire ba musique quartier la te ba tombo kaka même époque moko me wenge ya kana ba Mercedes et comment même guerre na ba musicien ya quartier la te ba tombo ka ba saka na ngote oso comprendre ça dit que Kofi moko azaki na luxe comme un individu yé moko azana yango mais maintenant na wenge bango ezalaki ebele o basalaki na yango oso comprendre je parle pas de Alix papa yango tozo lobela bana wenge yeso azalaki na mutu oyo so na lobi ke mutu alobela luxe alakisa bato luxe
mais ma vie oya mema yango na musique ala kisabiso boye c'est wenge ala kisa yango boye ala a étalé yango boye c'est qu'on a tout dans notre question on marche avec Mbedi qu'on se le dise Montfleury eza quartier à Batombong quartier eza quartier à Batombong kuna c'est pas n'importe qui avant dans kuna pour avoir et l'euro pour voir na ba millions entre Papa Chéri na Kofina la Kota Montfleury liboso Potoke non a vino ya batoke non a ba parler siko. Non Papa Chéri na Kofina qui répond na Kota liboso na quartier luxe wana. Mtakota na Montfleury liboso. O à côté na Montfleury liboso, c'est Kofi Olomide. Bon. Yorana Sisa. Deuxième question. Oui. Na Kinshasa awa. Période où mituka ya danger zo régner. Tu V12 ils ont une voiture de luxe. Oh période où on a besoin de voiture de luxe. Musicien nini na mbora na biso attendant la voiture de luxe V12 na Kinshasa awa. Pero répondre nga. Musicien liboso atamla na V12 na mbora na biso comme voiture de luxe o pe après ça on paye valeur moro boy na mbora na biso Congo voiture de luxe V12 na atamla liboso na Congo na ba musicien o atamla na V12 liboso là je ne sais pas hein? Mais ce que bisinga mise o alobela V12 liboso c'est Kofi Olomide mais comme ça ngate ke o atambola na liboso parce que na est-ce qu'on a point Kovanda oui Kovanda na quartier oui Kofi Olomide avani na Montfleury liboso ozo comprendre mais na koyebisa le romoko Kofi Olomide ponna ku ya Kofi Olomide ekoma bongo ezu combien de temps Kofi Olomide tongi ndako wana mbala moko te atongi ngo malembe ngana yebi Kofi abandaki Kofi azolo non Kofi abandi kolobela ma campagne le grand libanais fana na ma campagne avec longo ezaki même pas nino ezaki Montfleury te ezaki tanga no na ma campagne côté ya centre supérieur biso ba na zone toyeba moi tanga fana côté ya centre supérieur au côté centre supérieur côté ya station Kobil au kende place on da banda kolobela ne ma campagne liboso o banda kolobela ezaki Montfleury te ko faire lobela ma campagne ezaki Montfleury te on s'en comprend oui à l'époque là papa ngamna na maloba te ngamna na loba soko ye Kofi place lobela ma campagne Kofi abandi kolobela ma campagne abandi kolobela ba ma campagne ba V12 ba 95 ça dit que bana wenge pe ba gidala ba ma campagne ba jume pe bana futa de ba campagne ba wo yanso bana futa de ba campagne ça dit que tant qu'on fait le ma campagne on a déjà bana wenge pe enda même sous de ba fait déjà ba campagne ça dit quoi na boyite Kofi Olomide azana luxe mais abandaki kolo alobeli yango na sima ya bana wenge tant ba ye bazo lobela déjà yango Kofi abandi kolobela yango na sima ya bana wenge mais Kofi Olomide abanda de ko vanda na luxe bana kala mais alobeli yango na sima ya bana ya wenge c'est ça on ngana ko koloba ozo comprendre azala na yango bandakala omoni verset tulise et kozala yozala makambo ozala inango bandakala ozo comprendre o vivra na vie moko ya bien o vivra na parler mo ozala parler no bien mais o lobela rango te batu baye bien moté histoire selon mutaloba ki tonga na biboy yo lobiba oyo sona ndike na pesa micro o lobiba oyo baye na yango na musique question na yangwana ba oyo ba yena yango na musique maintenant bana wenge ba bandi ko lobela yango na musique avant Kofi Olomide c'est ça on a merci beaucoup mais question na ma leader m'a touché mais que nous tous nous le savons selon l'histoire de orage ba fait qui question mené à kovana bango ko rovana pe na ngiringiri a rovana pe neti a rovana pe na Kasavubu a rovana pe na banda c'est à dire ezaki non mais au moins on mené fin normal mais ko pesa image wana ya ki musicien aza mutu mo fa vivre na ba vie moro boye ya ba danger le rôle a mukonzi mo le rôle mutu moro boye ya bonga déjà danger na vie eza Kofi to bana wenge ça dit ngana zo lo bateke mutu alakisi na batu te même d'ailleurs po balo ba kozana faire lycée ke bat fo ba mona ngo et ça li solo te c'est ba moni ne ba lobi ke yo mutu ko moni Vincent problème na nga ezali na olinga to déformer histoire te OK hein omoni ndetoza awa tozo tracer histoire. Alors tant que tracer histoire il faut en forme nango. Tokoyi ko redresser ngote et ça la mabe. Omoni lelo biso za éducateur de masse. Faut que ça ba vérité. Parce que histoire est sarate. Histoire est sarate. Ngana age na zanango na yebi o na oloba.
Kofi Olomide azalaki déjà Kofi Olomide avant Wenge. Ozomona tangu déjà ya zolo bakel attends tangu lo les grands libanais afin na ma campagne parce que à l'époque attends oh là là mais à l'époque ma campagne ezaki na Trump ni ezaki na rang ni tangu na batu musu bafana na babanda na bangiringi ozomona mais Kofi Olomide azolo badea azalaka na ma campagne les grands libanais azalaka na ma campagne donc parce que ma campagne ezaki na leaks ba série wana na tangu ya Mobutu ezaki makasi on comprend après siko tanga moni que ma campagne comme bato ebele akimi na Montfleury on comprend akimi siko na Montfleury aena Montfleury pona la saka ke aza likolo o mona donc nazoboya évolution oyo wenga yena ngote parce que nga na mona wenge oyo wenga yena ngo eza biso eza génération na biso mais il faut reconnaître l'histoire pour d'abord muta sisa ku makama bakar eza didi kinwani pourtant makama bakar bakar Rolls histoire pas bakar pe et lala bandana pe kufa nango pour muta sisa makama bakar eza didi kinwani pour aya na Rolls banda Rolls ya Rolls musu c'est ya dans le théâtre donc muta sisa makama bakar eza didi kinwani aya na Rolls akata histoire tchikche chacha makamo vida non fallait la deuxième mutaye nango ozo comprendre donc toti kaka biso babilo musu ya kolobaka lobaka parce que omoni lelo toza na posa ya ko respecter bato nde tozoloba na émission to lobango il faut respecter mukolo il faut respecter leki parce que ezali soki yo yaya opesi leki ascenseur arozong c'est là yo soki yo leki opesi yaya ascenseur arozong c'est là yango histoire toko changer yango te ka pota musu pona ba sentiment na biso kaka po ekoya ko rattraper biso un jour donc auto loba lelo il faut ta la bana wingi ba ndiko kende poto na anenini Kofi Olomide akendaka poto na anenini première voiture na tambola na ngwezalaka nini ba ndako tambola na nini ozomona parce que vieux ayaki na makamu moko boyi so tamsu ba joke ser bazalaki na ba vebo cool balinga ba lobagete masa to petit na biso na yaki na makamu moko boyi ozomona voilà. Donc oyo ya wenge za ya wenge mais ya Kofi Olomide za ya Kofi Olomide ceux qui so ba mise ya quartier latin bazaki na rang ya l'XT mais Kofi Olomide za ida na l'X parce que ozomona Kofi Olomide za ki orchestre na mais wenge ezalaki donc on a quoi bandeni ezaki lokola les 7 patrons donc ezaki ba patron belé ezaki eloko na bango do ba kabola après ndenge moko ozomona donc yangwana obano mona ke bazaki bongo voilà mais ça nako aider muke nako de répartir bino que selon l'histoire ndenge l'idée matushi malobi Kofi Olomide ayena lix mais surtout tali par rapport à âge Kofi aza mukolo na bango ça dit bango ba jeune tant ba ye ba ko imposer ce que vie wana ke musicien parce que wana zaki ke Kofi dans la vie na lix mais tam so mona musicien musupe baza peut-être même âge to ba ça même ba danger ne mona Kofi mais a mené vie na normal pas ya lix le roi Kofi mais ba musicien o ba opé sa image wana que sans un musicien il faut en vie à l'X, il faut en parler danger, car à danger, mon mien, il y a parlé, tout ça, et ça, pas na wingé. Donc là, on doit te répartir en gros marque, on a pour. Mais il y a un peu de ça, il faut musicien. Il y a un peu de ça, il faut musicien, parce que dans l'époque, il y a vu la musique, dans l'époque, il y a Victor Eleison, dans l'époque, il y a quartier latin, et ça qui monte pas, il y a mais faut ça na figure. Faut ça l'année na art, na katinae. Mais wingé, si quand on y est, et yela makamu ya basuki ya ba nini ya ba coiffure ya ba teinture de komika ke muta bendika poudre ndenge marchevêque aloba ine bandeli ayo sala test et puis ayena ngulupa ya bato donc est-ce que muta ko sala test place bato atondi 100 ayena 1 million de bato ka bazo zoye bosuye na loyenge sans que boye bakaebe lokoti ozomona yango musique na biso comme na problème liko ba makambo wana parce que mutu musomo naza un bon musicien azana âme azana loko mais moi pesa ngo zata zangi figure net na 6 millions na ba kala oh là là kala la kena répéter sa maison mais jeune Moraya lata chemise pantalon tissu gilet na ba coton donc na la type na do roboule ba frère en Christ OK jola ya na la porte c'est quoi il va tourner oh sani on a sa tête c'est ma professeur ça te gagner avec quoi ah tout le monde musicien
donc ça peut être chance oyemba mais on va mettre ça les guinées ben la oyemba mais va tala la forme ka ganda lati même si qui na me colo sa tête sa professeur et puis wenge lobby parce que ngana mona wenge hein ngana mona wenge tant wenge lobby que soko yena présence te au kokota te. Il y a une fois ma professeur au côté. Moi j'avais me dit terminer sous. Non parce que moi mon non ça c'est sur le bas s'il vous plaît. Oui. Moi tolérance c'est-à-dire émission des remis d'émission beaux à l'aise remis d'émission na kabolo des sujets pour autres hommes peut-être moi mon trop de limba. Un mot par rapport à sujet d'ambition il y a luxe il y a wenge et puis merci beaucoup merci. Merci na possible batu à devoir batu ba kende ba vérifier. L'artiste Koffi Olomide tanga osala ba clip tanga ndiko osala ba clip na yeba na olakisa ba mituka alakisa ba parler na musique izana ba nenini e ba ina ba nenini bana wenge tanga ba olakisa ba mituka ba Mercedes ba olakisa ba parler ezaki na ba nenini nani oyo asala ba nani o basala ngo liboso bo pesa nga réponse bo confirmer que bana wenge ne ba ye na luxe wana na musique ba lakisi yango ba étaler yango boye na musique boye na vie normale boye azalaki na yango oui mais bana ko lobela yango te mais oya ye na yango na musique abanda ko lakisa batu c'est bana wenge merci beaucoup so bandi ko loba ezali na mituka te tango obi le grand libanais za mutuka yango na zoloba na yango na lobi yango na lobi tozana popé mbe mise wana ke certé et to lobela quartier latin to lobela Koffi Olomide et ben no changer histoire bondeno moi ke opimi libana seje to ana Koffi Olomide na bana wenge so si so peut popé bijection na ebité soki Koffi Olomide a un album ni là je ne sais pas popé bijection hein ba téléspectateur balim sanga popé bijection na ebité soki Koffi Olomide a un album ni mais na ebi ke Koffi Olomide tikali jamais ko beza popé bijection. C'est ça, on a tout le monde. Merci beaucoup. Je vais ça leader Matouchi m'a contredit yo mutu. Obi point na contredire. Na contredire yeka par rapport à Koffi Olomide pour lobi ke wengende mutu eyena histoire. Te wenge et la musique makamo o ezalaki déjà pour bakuta kiango. Ba kin kesser de ba lobaka pomper qui exécution avec BMW. Donc BMW 316 ou 320. Non, mais nazol non. Ozo comprendre était. Non. Tozo relater histoire papa, moi parenthèse cause là. Papa, tozo relater histoire. Nana pour ça histoire est tengamati. On comprend. Donc non, mon frère, quand on parle de quelque chose, on peut aussi là, allusion au résumé là au mot et ça m'a bête pexamité. On comprend parce que na boyi au tchana mito batuke, wengene muto yana makamu ya lixte, wana ne na boyango. Ozomona, ya na zongisio na pomper qui exécution et ça la nini, ya car. Ezaki BMW, ya chassé ya sika, c'est les questions mutasalango. Que mutu kasomi na sika na ba chasser ba yo kata ona kisasa tilelo na na salango ezali publicité ou éviter ezali publicité voilà chers amis téléspectateurs je pense que le débat est ouvert et là on a le bail quand l'émission mais ba tu belé ba komela ginga ba mso le bité Vincent Moutaya na vie Lixe ça il y a ba na mission ça Koffi Olomide ba le bité ça ba na wenga ba bon on va faire aussi toute une émission pour en parler pour toper sa précision bido be bozota la biso de la ba commentaire non lancé pour na bino selon l'histoire nani aya na vie Lixe na kati ya musique wengeto Koffi Olomide leader Matouchi m'a confirmé pe na ba preuve que eza Koffi Olomide et que wenge ba prêta mais dans marché avec lobby eza ba na wenge donc bino na ngam na no pe to la réaction na bino merci na bande retour bozo ta la émission oyo en ce net moment leader Matouchi ma to komi na suka il y a émission na biso quelques dédicaces na bande ko batalio et puis Karanenge Zaranabi que bazota la biso na batu belé na minute. Merci à toi Vincent Tuluzu, merci na Vincent. Si j'allais le zagi pena show na bato bazana banda ko ba me comprendre biso mamango ezala rabo poto linzara na posa la vérité tant ezo senga to loba futo loba donc et tozana na pona bango donc ngala loba na bato to balinga Henri Matouchima ke
nazo tindika chaque fois na obeta c'était parce que Didi Kinwani Zoya Didi Kinwani na mitiki ezoya donc eza dia na nzela makamuto eza nango déjà aussi là oyebika makama musique esenga moi makamususu moi ba censure moi makambo ebele tozela ba pesa biso ba papier ba confirmer biso après toyeba ndenge nini toko lansango et puis naza pe na posa ya muta ko edenga neti na makamu neti ba internet oyebika non na teka pe na internet te donc na ba iTunes wana naza vraiment na moi difficulté nango et là on est freiner nga pe ko bimisa tam suma makambo bien ngwana donc so muta ko yidenga et au salanga plaisir abenga na ya Willy Musheni donc 00243 code amboka 998 09 53 40 ya Willy Musheni 00243 998 09 53 40. Merci na batutu o balande biso na musika na bossa na raté na lobara après nzambe ngane munalinga bino koleka quoi. C'est l'artiste Henri Matushima d'or bambotena Simon Mbidi na musika na Switzerland et na moni bongo oncle na ngape na Switzerland wana na pesio ba mote belé et doka ungu. Pourquoi pas na Odilo Mampuya exemple à suivre ya maman Rachel Moussolongo ba fantasy balbi et pas wapi Henri Matushima ala tara ba billionnaire pourtant ba billionnaire et betemi bona ba discours donc ezaki direction Gambela na ko ya venu au pala et pas ya Odilo Mampuya exemple à suivre ya maman Rachel Moussolongo ba fantasy boya borola taka koleka kutu na ngai quoi donc on a pesi ba mote na dira makaya na Jean Simvula na moni bongo en Afrique du Sud Otis massa ya Otis ya mama Sino Tantine Eva Moiri na Autriche les grands autrichiens force à Osaranate et puis nakaka bon na suksarara le président des affaires humanitaires le prêtre de leur prêtre Yazala prêtre avaba comme mon prêtre ce monsieur Didi Kinwani. Voilà. Donc de tous les temps, de tous les jours, mon vieux, n'a pas ce bambote belé koto zali na famille Kinwani mobimba. Merci beaucoup. Na partout bozali quoi, merci. Voilà. Marche avec Mbedi, nga PCP mote na le code mondial Willy Musheni et puis pourquoi pas Alexis Cass-Layton. Alexis Cass-Layton à Londres, mote na yo. Marche avec Mbedi. Merci beaucoup. Bon séjour na kata Kinshasa. L'homme le plus puissant de la planète Terre, sa poche a trop de billets de valeur plus que la banque centrale de l'RDC. Sa fortune est comparable à la banque de Suisse. Nani, TLF, Tamkar le fils. Bon séjour na kata Kinshasa, on a payé mot de place à Zali. Pourquoi pas penser na Trésor Kitomoko, Fumuna forme, le défenseur valable de la communauté congolaise na Autriche, Trésor Kitomoko na pêché au mot de place aux alliés. Pourquoi pas penser na Nzambe à forme, héritier Pangi, nzote boya ngwanzu, ala ta ngwanzu bubuye bimaina nzote obeni. Na pêché au mot de place aux alliés. Donc on a te belé tête. Par contre si je belé. Héritier Pangi, na héritier Pangi. Na yango risibula tonga yo, risibula tonga fait c'est tulis. Abi même marche avec nazo compétition ngo bwa ngaka boye. Mona vesa a stoppa zo seka zo kamwe sala nini. Hein? Yemoko pour finir. Papa na Brasiton Boula na Penyel Boula. L'ennemi de la galère. Nenani. Le ténat du titre, nous vivons l'époque de Riziboula, le ténat du titre, le premier de l'école. Ennemi de la galère. Papa na Brasiton Boula na Penyel Boula. Yayo yangwana. Kasubwa qui est. Sakis Mandala donc bon séjour na Chinois et puis famille Mandala Eric Mandala Naya Kakato Mandala. Nous signalons que Doza pas Odilo Mampuya exemple à suivre au Pala numéro 24 boutique d'habillement de moneta namina simalabiso aneto lati boy donc aux ana poso la ta kitoko adresse Zara Mona Kinshasa balobi au Pala numéro 24 en commune à Kassavo direction Gambela wana au la ta kitoko. Merci na parole de ça au cameraman à série Dari Diwante ça balobi Mobutu place Azambo tenepi na bandego